Anya pour information na yo. Aza mutu moko bo akoza mwa musala mama Chalamwana. Vous comprendre? Donc tous les gars de non espèce soso keba. Mama Chalamwana aza patron, ala mbongo, ayebani, azasta ayebani partout. Anya koza mwana musala na ye. Siko bazowela nini parce que même brinda mwana musala mama Chalamwana aza na succès ayebani plus que Anya. Ezamba la liboso na loba na micro na yo. Moni Chalamwana aza mutu moko boye oyo bato charate na mboko. Chalamwana a viva na le père bato tout baye bien. Yo za ba preuve maman vraiment est-ce que maman Chalamwana peut cette autorisation de maman bongo. Yo yebi histoire te na mboko yo. Na boy na déborder maman Chalamwana bato tout baye histoire na ye. Aza mère mo aza plafond. Asalisa ba misebele ba wera bato tout baye bien. Asekusa kutu ba wera. Na ba mbongo na ba mouvement ayebisa wera kutu kolemba te. Moi coup de mes ala nango Claude Machaza mobali. Ezala nango akeya kutana nzele moko boye a façonner tout ça ce qui ba relation na bango tout ça bazé misie kuna lelo kutu aye ko bota mwana wana akomolo bake mwana na za mwana Claude Machala. Mwana na za mwana Claude Machala. Anya. Mwana na batu bayebaki en lelo ye moko aye ko leka na télévision comme la kisa ya bota Claude Machala yo yebaki en. Vraiment les vrai bazowela Claude Machala. Est-ce que Claude Machala bimana Anya abima pe na mama na mamu national parce que yo za vraiment wana za pe na mamu national to ngato e ba vérité n'est pas na. Chalamwana tala bablo musu. La sonne est entre mama Chalamwana na Claude Machala. Claude Machala ka producteur na ye. Azaka producteur na ye. Azaka producteur na ye biso to za ba africain. Claude Machala qui producteur kasi. Mais à part qui producteur, Azaki Amina, Babando Tambola, tout ça, Kaka, Maman Chalamwana, na ba camarade te. Et puis, na moni Fifi Siwa, Keba. Fifi Siwa, na zo pekisa yo, Keba, na koma Maman Chalamwana, Keba. Keba Siwa, na zo, Siwa. Na boy na ngana beba na ba buchu na yo ba na mikyo balala yo wana. Ba jeunesse amike ba misa mike lekete balala yo, Fifi Siwa Keba. Kotanga susu koma mama Chalamwana munoko na yo te tala kanga munoko no boy sindo te na koyana bandolo basikoyo mwana bato bebisa mwa muke oya komi lelo kizengi pona succès na yo. Bonsoir, abonnez nous sur la personnalité TV et ça le servant Samino de Lia Kambika Nenaïb Samino la personnalité TV jamais borata boroza toujours informé dans la news parce que la personnalité TV jamais toza ba rumeur pour na Dolia Kambi formé simbaraté yango toka ki moto peli entre Mama Chalamwana na Anya Star Obino Soboyebi tozo linga to ba qu'est-ce qui se passe on est Dolia Kambi à que cause vraiment chargé de presse ya Mama Chalamwana babenga na kombo ya mamu national Obino Soboyebi elongné bunga me pa batunyon sauté babenga ka le bogard de la presse on azo pesa mbote. Bonjour les bogards de la presse. Ah bonjour Doli et bonjour batuto bazota la biso. Bonjour na cameraman central balobi makambo vandiwana. Bonjour na tendance dibinga la Sirène. Bonjour na fala artiste noir Chantal Bola Mama Paradis. Mère nationale l'icône de la musique congolaise Mama Chalamwana balobi aza numéro 1 yende star. Batumsusu bozotanga ba star ki star neza wa bande. Na yebite. Merci na bana poto tout bana soudaf batu tout balinga bogard de la presse congolaise. Cette fois-ci attaché de presse ya Mama Chalamwana. C'est pas donné à tout le monde. Donc Mama Doris Lema la personnalité babi Fumuna Gaz mère boss MBC Bazabakana babi motema mon général John Kimbabu perso za bambote belé le bogard de la presse. Qu'est-ce qui se passe entre Mama Chalamwana na Anya Star? Yondoza attaché de presse ya Mama Chalamwana Mamu National. Yondoza vraiment mieux placé pour expliquer parce que atolinga vraiment ba rumeur écoute vraiment pas de lien à Kambité. On est tenu tout ça vraiment information à la source. Merci beaucoup. Na moni que non, moni star azaka star aza numéro 1 star ceux qui va toucher quand la mombo. Il faut mukile loba. Neti ba Mama Chalamwana, aza ba mère nationale. Aza déjà star. Anya na ebité Anya comment on est star. Nana ma pesa na komba star. Ki star na yeba nana no api. Photo yeba. Oza star parce que Ndobi n'est pas papa Wemba. Aza nini? Star Ndobi n'a déjà pas papa Wemba. Ça là comment qui danser? La star parce que tout le monde a vu comme Anya. Oui. Ndobi nos ana comme ça la mission za star. Te ngana za star be ngana est-ce que yo comparer ngana mwana wana? Est-ce que azo temps ko so wana sama perane mwana wana lelo comme le na télévision pour na ko finga Mama Chalamwana. Pour na ko loba n'importe quoi.
Mwana wana est-ce que yaza star kobine papa wembe lingo baki oza star est-ce que bato tout ba yebi ko leka match la mwana mboko même na monde entier po benge star yaza star moi ça cause la star modèle wana pena moi si pena mundenga zana pena yaza star aza star qui star ne bandana noa pe bandaka puisque ce que même ba on a mère na biso match la mwana différence les alliés pour ça ba aventure te mère au monyo na c'est star aza star ya kosaka na kutu te chala mwana aleki ba musicien ebele ba danseuse ebele na mboko anya pona information na yo aza mutu moko bo akoza mwa musala mama chala mwana ozo comprendre donc to leka de non esprit soso keba mama chala mwana aza patron ala mbongo ayebani aza star ayebani partout anya koza mwana musala na ye siko bazowelela nini parce que même brinda mwana musala mama chala mwana aza na succès ayebani plus que anya Tuni bazowelela nini toza mamba c'était na mamba ki starté omoni mutu soki peut-être lelo yo okoyaki quelque part po bayeba yo internet ekomaka bongo lelo po bayeba yo faut toucher mutu moko boy lelo po bayeba boga de la poste faut na toucher héritier maestro faut na toucher soki ndenge nini po na yebana tema ke mwana na mona ki déjà actualité ezalaki te abike non ndenge eza boy ye soki peut-être bayebana na Claude Machala soki bayebana ki na ndenge Claude Machala aza mobali Paul Kambozo welela tozowelela yango wana bato bele bazolo ba Claude Machala bakoma bimisa même Claude Machala comme pesta on monte Claude Machala dominer kutu tina ba tumsuso peut-être baza ba kombo lelo album ekobima nani oyo koza succès plus que combo ya Claude Machala na internet ou bien achala mwana donc bango so bayebana na mama na soki tanya soki anya soki nani soki bino bozo benga soki anya soki nani wana so bayebana na Claude Machala eza ba relation na bango ça n'engage que ezate ke mama chala mwana mabende soki peut-être yo batu bayebi yango et puis nazolo bango c'est pas ezamba liboso na lo bango na micro na yo moni chala mwana aza mutu moko boye o batu charate na mboko chala mwana aviva na le père batu tout bayebi yango yo za ba preuve zo mama mbo vraiment est-ce que mama chala mwana pese ko autorisation lo mama bongo yo yebi histoire te na mboko yo na boy na déborder mama chala mwana batu tout bayebi histoire na ye aza mère moko aza plafond asalisa ba misebele ba wera batutu ba yebi yango asekusa kutu ba wera na ba mbongo na ba mouvement ayebisa wera kutu kolemba te siko mutu abongo ozo comprendre azaki Claude Machala azaka producteur na ye musu to bosa na liboma te album Mamalu j'espère que mutu achaka ba fond na ye za Claude Machala na niveau poto oyo abengisa Jean-Marie Kasamba akota na clip za Claude Machala ayembela enzembo a produire ye ozo comprendre moi coup de mes ala nango Claude Machala za mobali ezalaka nango akeya kutana nzele moko boye a façonner tout ça soki ba relation na bango tout ça bazemisi kuna lelo kutu aye ko bota mwana wana akomolo bake mwana na za mwana Claude Machala mwana na za mwana Claude Machala anya mwana na batu bayebaki yango te lelo ye moko aye ko leka na télévision komolo lakisa ya bota Claude Machala yo yebaki yango nyonso na po anini bake ba enlever ye quelque part bakei ba beche quelque part so baza ba randu na bango na batu na bango baza na bango na ba mibali na bango po na yebi ke mwana za mwana butu atamba butu ana kisasa nani ayebi ete mona place atambo la butu nani yo mona anya star place atambo butu dobi okena ba chetemba ko mona yo okena ba face club o mona bala zaki marié anya zaki marié ye meli banda zaki na ba mibali yo yebisanga makambo kisasa to yebani te makamni no zolo bananga moi ça bato zai marié zo bando azali marié mais libanda bando kenende nazaki marié na preuve naza ba preuve ponga nazana na kisasa soko za na tembe na ko benga mutoto zaka na bango série wana sur place na émission na yo lidobi nzoto lidobi akei ba enlever quelque part ba kei ba betie kuna allez na tongo akei na Jésus sabi que non mama chala mwana atindaki batu ba enlever ye po bazo le Claude Machala chala mwana azana tawana chama mutu bazo bengise pa ba président mboka ba pays mususu ba Paul Kagame ba Paul Biya bazo bengisa chala mwana ba manifestation azana ta ndeni kamwe komi vraiment kuna bazo samba ngosko ezandeni ba voka ba lobi ndeni parce que yo za attaché de presse ngana ko lobebele te que la justice soit faite chala mwana pe atika ko kende kuna te azape na ta ko na ba justice wana te ozo comprendre chala mwana abala kisanga vidéo mama chala mwana ke ba ko sama na anya ezate ezaka ba global ba batita internet ezate mutona za plafond ko sa ba aventure te ozo comprendre ya na lobaki ke na ba émission mususu ba yambaki nga pande ko na nga Benji j'espère na ibite so bosolo yambaki na lobaki yango bien ke ezana mutu moko te na mboko oyo azali kolwa mibeko esala musala nango akei aweli siko baba loba na lingana aweli liko kende ko funda
mais total ce qui est c'est la fait qui justifie les moyens. On doit comprendre. Anya zo sala pour bacha eka. Est-ce que vraiment ils ont vrai bazoé la Claude Machala? Est-ce que Claude Machala bimana Anya abima pe na maman na maman national parce que yo za vraiment wa nos a pe na maman national to ngato e ba vérité n'est pas na. Chala mona tala bablo musu. La sonia ils ont entre maman Chala mona na Claude Machala. Claude Machala ka producteur na ye. Ka producteur na ye. Azaka producteur na ye biso to za ba africain. Claude Machala qui producteur kasi. Mais à part qui producteur, Azaki Amina, Babando Tambola, tout ça, Ndengezala, Kaka, Mama Chamaza, na camarade était. On se comprend, camarade, Claude Machalaka, honorable, puis Namanda Kala. Azaki producteur, Babando Tambola, tout ça. Mais ma bezake, non, Anya Mazoé, la Mobali, Wanande, zo Pesanga Liboma, Wanande, ko Pesanga Biloba, la télévision. Anya Bake, no, la Mobali. Oh, non, Mama Chalamon, est-ce que Mama Chalamon, Soka, Télémina qui ça? T'as la bohème, Moutobozo, le bâtard. Anya zo sala pour bamona yeke aza danger. Mais que la justice soit faite. Parce que eza na vidéo mo te match à moi na lobité ka okendo samala mwana. Akende ti. Anya ko funda e na preuve ni aza na ngo ka fundi que ba levakier. Kasi comment ko akize match à moi na ke match à moi na lever. Kasi po yeba ke ye moko fa la ki ba preuve en autre. Yango nde batuna ki na justice. Bazo zela ba preuve ti siko. Bazo zela ba preuve ti siko. Aya nango. Pour bailler que non est-ce que yozaki na batu tout le monde a batu musuta là tout le monde a batu musuta moninga nazaki oyebi que tendance ba enlever qui dernièrement ah wow on se comprend j'espère que ba mona ba vidéo batu musuta ba yo kingani muta sala ki bo kingani muta sala bon mais tant to yo comprendre to yo comprendre ah ezaki batu na tezo ka ezaki batu parce que ba preuve ezate normalement il faut ça na preuve ya tant ozo que na justice il faut capturer ba photo ba vidéo que nenango yo ke bulu ke tikuna siko yangwane komele tozo zela to sambati chama na okende osamba te mais ye azaba maître na ye ba ko sambela nani akolonga voilà batika biloba loba na télévision anya ki anya na mboko est-ce que bato bazana temps baleka na télévision batala kabino na télévision balobela anya azanani nana pesa komba ki star angu nana pesa na komba ki star angu asa star ya mboka nini asala nini na mboko mutazo ko binaka mutakala éducation ni na pesa ka bato hein. Ezamba na bino asuka yo soki nani soki star soki anya soki anyi soki nani ezamba no asuka oleka lesusu na télévision à chaque fois zo sala émission so finga mama chala mona za camarade no te keba chamona za camarade na te keba nazo kebiso 1000 fois keba boni buzo ba boyoko oh do olamuki no na tongo bolobi ke no muta ko toucher za ka chala mona tema ke boyebi ke no chama za be za ba ngenge na ye tout ça pona ko welela ye kaka eko simba te bandoki buku dundango eloba mukuna. Balobi Gisèle Tati mère double mosenzi na Versace kuna à London City moté magique le winner azo c'est pas une émission parce que le bogard de la presse a Sili qui m'a cassé le bogard de la presse nalikambo ndezoleka Claude Machala a déjà combo Mama Chama n'a pas déjà combo sikoyo Claude Machala a combo te na monde entier non aza combo parce que aza honorable province Keba aza honorable. Aza honorable te na moi oyo. Aza honorable. C'est que je parle ça langage que moi. Claude Machala na ndenge bien na ndenge na ba kombo to trois kombo zotanga na mboko oyo c'est Mama Chala mwana oyo aza koni partout dans le monde. Claude Machala so ba yebi na Kasai ba yebi na Kisasa. Ozo comprendre même anya wana ba yebi na bamboka mususu te. Kana Kisasa wa. Ozo comprendre Chala mwana yeba ni monde entier. La reine des moutouaches. Même Anya, même Claude Machala, par exemple, tout le monde a mboko net plus que Mama Chala. Mama Chala, moi, prêtre. Batika comme mère wana zaba modèle na mboka na biso. On se comprendre. Pour Anya, en réalité, ce cas où bakeno ya zana respect envers Chala mwana, mais akolo babiloba lo ba na la télévision. On se comprendre. Pour en réalité, il y a zamona musala Mama Chala mwana akoboko la ye, akoboko la bakoko na ye, akoboko la bapara na ye, akoboko la bana kasina bango, akoboko la boko la na mbongo. On se comprendre hein? Atika biloba lo ba wana. Anya Star aza déjà mwana Claude Machala. Makambo Anya te. Makambo Anya na Claude Machala makambo na bango. Makambo ya Chala mwana eza makambo na biso. Tangelanga makambo Mama Chala. Likambo na minute eza entre bango na Chala mwana onde. Likambo eza te comité na justice les boga. Justice nini? Yo soma Mama Chala mwana keko samba kuna. Justice nini? Chala mwana keko samba kuna. Tala botika ba. Et puis nazo lancer message moko hein. Chance babiso nzamba sali grâce to comme le kana ba RTNC. Moi ya kofinga ka susu batu kolo po ba yebi nga très bien ngaso na leki na télévision na ko dasu mukamabe. Ba yebi nga très bien mais
talaka ba milieu to comme on sala déjà moyen to les gars sur na ba télévision ko finga ka bino ba silipa ba mama na bino ndenge za na ba madusu ezate ponga na za ngai na ko loba makamu mususu bato bazotala biso elembisi bino ba élastique akaleso ba nzoto na bino ponga na das muka mabe tala bato bazoko tia ba titre po bato batala bango po ba chaîne na bango batala ba mama cha mwana alobi na micro nani poti sikoyo frère na nga Mike Lokamba zo sa po basa na émission ezoto sate. On se comprend. Azo senga les autres ça te tisikoyo. Je dis je les confirme. Ceux qui montent à les missions internet en match à moi de qu'on a biso Mike Lokamba. Et puis ba journaliste internet bazo ko tchaka ba tala ngana daso mukara mabe na ba chaîne mususu soki na moni titre na ko finga ba mama na bino ndenge ba kaleso na bango et toboka ba mususu ba mama na bango na ba kisasa ba tambola na kikos. Ozo comprendre bacha titre ya mususu bata asusu koma mama cha mwana tazaka mana bango te batika mama cha mwana kimia azan préparation album donc tout ça là-bas on a biso to bin samboka nento mesa ko bin samutwash ezate ke bocha ba titre cha la mwana lobibo po bango ba yebinga très bien voilà. Maman Chamon dans un studio comme on a attaché des presse on peut s'appeler programme orchestre les années. Voilà orchestre Kalaming était toujours voyager to Keniso Angola biso ba bien ça biso pas na j'espère na janvier toujours ke Angola mars ndé toujours bimisa maxi single ozo bima Zolo Katondi ezanet des clips des chansons oyo ça dit que Zolo Katondi na ebite soko comprendre maman na comprendre expliquer ba tu so ba dans biso la personnalité bino boza na posa bo mélanger makambo Zolo Katondi likolo ba soso oyo alobaka makambo te donc tozobimisa single makambo single comment na ngweza soso alobaka makambo te j'espère que vous allez disponible na ba février voilà ba programme ya ngwana mais ba concert ndenka ka izalaka tozana na concert mais préparation tozana ngo tozana en plein studio tozo préparer pa JP Kiss ingénieur Kyung donc tozo préparer voilà donc pour na kosuki cette émission ezaka ke nazo pesa mot d'ordre bandeko batata ba bolingo nazala kite naye tant naye na yoki makelele belé na mboko yo surtout ba journaliste internet nazo telemela bino na uti Pointe Noire na uti koyoka solo ba journaliste mususu bazoko tshaka ba titre mama tala mwana ndenge bazoko lumba solo bibembe ba mususu kutukala mingi te to bana odefa bilamba poto ke ndolela bango na matanga sikoyo même botika koma mama tala mwana kimia azane à l'aise asala ba makambo na ye bino pe bato ba anya soki ba nani bosa ba makambo na bino mama tala mwana azana tante akendaka kofinga kana bato na télévision mama mukolo bongo kala mingi ta ko zape honorable ozo comprendre ça candidate malheureux donc a ko zape honorable a finga bato na télévision eza propriété pona nga botika ba bêtise na bino na botika ngo mama chama za kama na bino te donc pona ko suki sana ebita émission soki si OK tozo continuer kaka parce que tobi awa ndé place tozo la vérité ya solo obi que bato batika otia ba titre ya lokuta sur mama chala mwana sikoyo ba journaliste bazo tia ba titre mabe sur mama chala mwana boko poursuivre bango to ezande pour to kolande na netinga naza chargeur na kolandela bango tout et puis na moni fifi siwa nazo pekisa yo keba na komba mama chala mwana keba siwa nazo siwa na boy na ngana be bana babuchu na yo bana mikyo balala yo wana ba journée sa mike ba misa mike mikelekete balala yo fifi siwa keba kotanga susu komba mama chala mwana munoko na yo te tala kanga munoko no boy sinon te na koyana bandolo basikoyo mwana bato bebisa mwa muke oyo akomi lelo kizengi pona succès na yo obebisi bana bato nyonso ya bana mike ba mibana na kisasa balalaka yo yozalaka na succès keba fifisi wana lobi na tangi kombo na yo wezanga keba j'espère que mission kolanda ngo keba fifisi wa keba voilà merci. Merci wana bomoni vraiment le bagarre de la presse déjà aza monté aza kanda parce que azo lingaba touché na mamu nationalité mama chala mwana abi kombo na yebana partout mama chala mwana asama mbebe katamboko onde le bagarre de la presse à lobby na bi que monsieur CP sibino partout dans le monde bisca bozali na sengi merci na Christian Bokwa la babi l'homme prudent na bosante na London City Hercule banvoie tout balobi non nous balatité bakendo bata na banda parce que Hercule banvoie tout azoleka le bagarre de la presse j'espère que Toko merci beaucoup na kolandela j'espère que bino félicitations d'abord na bino
puisque bozwaka moto atalamaka bato mosusu bakomi ka bamakelele neti bamaritie mayeso batalamaka na bango te makelele ebele bato mosusu omona pena boye félicitation na yo mpo osala mosala malamu j'espère que eza motu moko ndenge abenganga Trésor Abidjo abenga ngai atalaka émission moko tosala émission moko eleka epa vie na biso Paul Mukeling émission moko tosala na yo ba félicitations na yo et puis merci beaucoup na chaîne Oyo balobi la personnalité TV wana chaîne na biso toleka du jour au jour na ko benga bino ka dans quelques jours on a lo makambo moko boye ozana zana ngo posa ya mwana oyo bazo benga soki nyama soki nani wana na kolobi na benga bino dans quelques jours na benga bino poto ça pe émission na mwana Stacy oazo ko sambisa kan zoto na ye na bato wana to lobela ngo mais na ko benga bino dans quelques jours wawa pona zamba nga mfona loba na ndenge kaka izala bana poto bana mona che bo s'abonner na chaîne la personnalité TV bo s'abonner massivement bo garde la poste congolaise aya na moto na ye bana na ya Brazzaville amona kaka vient na ngalizara zuma vont vient na ngalizara. Merci beaucoup ndenge ozalaki pena na anniversaire nanga ke non batu ba mela batonda ba sekwa na ndenge kaka izalaka Chantal Bola maman paradis maman Ngeso chemin qu'elle a 1000 fois star Esther Angelos peme na peme na soka ba fleur rose Tendance Dibinga la sirène fa l'artiste noir. Merci encore une fois de plus na Frida bambota trop place aux alima concerné aux osala musala malam Congo Nord TV tozawa na pe tozape na RTNC Congo Nord TV soko betika Congo Nord TV ba programme à RTNC donc Bogard de la presse à zappé qu'on a ça boulot bien. Bon s'abonner massivement encore toujours c'est Bogard de la presse congolaise. Beauté présidentielle dit. Merci. Ok, merci Nabi que monsieur CP Sibino Biska Bozali au métier noir de Paris place Aza Bambo Tebele vient nanga Denis Moulambe la kuna na London City Bambo Tebele Gisèle Tati mère double babi moté magique le winner Bambo Tebele place Oza Nzamba Batelayo Ambisi Bazabakana na Bosani yote tout le monde a une prochaine numéro. Bye.